viva! Viva! Jean-Marc Kabunda, viva! Viva! Jean-Marc Kabunda, viva! 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 2023, Jean-Marc Kabunda, président de la République. Yango tozali kosangania comme salon. On a fait exiger, ezali libération à l'immédiat et c'est là sans condition. Yango yo, tozali amener changement partout. La 26e mois qu'on a vu son changement, c'est le quota. Parce que la justice c'est une justice indépendante. Et c'est une inférieure à la mise, même mise là-dessus. Il y a un autre but, non. Bon libérer le président Jean-Marc Kabunda. La prisonnier politique qui a moutouté. Balobi basengi na cour de cassation. Comme par cas on va comprendre les dispositions en athée, va renvoyer en haut la cour constitutionnelle. Dengue salama. Batu ebele bazala bazoyi bambonga l'État. Babeti bango ka. Mais batu oyo. Ayo qui pense le biso mitema. Azala souci au peuple congolais. Na ba passe na ba difficulté du todo sala. Aye ko la vérité bango ba moni mabe. Baba moni bango nini? Mabe. Na yango na biso pe tokotika te. Na soni na bojoba na bango basaka na bandakala. Baye kotakia biso na siège za boete. Baye ko panda siège za biso za boete. Mais soki tolandi siège na bango eza nyongo eza bongo te. Oya biso tosomba na mbongo eza boete. Esali bango botema po. Esali bango botema po. Jean-Marc Kabunda, viva! Jean-Marc Kabunda, viva! Jean-Marc Kabunda, viva! Viva! 2023, Jean-Marc Kabunda, président de la République. Donc voilà, nous voulons une vraie justice. Chilombo akagika bunde yakae Babete no zawape yakae Babete no zawape yakae Chilombo akagika bunde yakae Chilombo akagika bunde yakae Tozata na état de droit mon côté mais tozata plutôt na état de droit. Ce qu'on a dit état de droit c'est un état où bali ko pointer batu misapi pe bali ko pointer bongo nde ba no ba innocent pe bali ko tika bongo miyibi o bali ko yiba mbongo ya mboka bazali banda pe ko doité ba o baza bongo ba innocent soko zolo ba bongo batu ba otala yo batiki banani o ba yibi mbongo bazali banda ba o baza ba innocent baza na prison za banani papa pona ko sungo na rappel ya muke na mon collègue le 18 président Nangai Jean-Marc Kabunda a dénoncé qu'il y a une résidence à Kingaboa que les millions quittent le pays dans le budget privé pour des paradis fiscaux et vous avez arrêté lui innocemment. Aujourd'hui il y a une preuve qui est là, Vidi et Chimanga en pleine corruption. Tout le monde a vu. Mais c'est l'affaire de la justice, non? Ce n'est pas l'affaire de la justice. D'ailleurs la justice célèbre et populaire. Nous sommes dans le contrat social. Qu'est-ce que ce contrat social? C'est-à-dire l'ensemble des citoyens va mettre règles en place. De la session de septembre, il n'est pas question que l'honorable Jean-Marc Kabunda fasse la prison. S'il continue encore à rester en Bakala, c'est pas la volonté tout simplement de la justice. Vous avez suivi le président de la République, le numéro 1, lui-même dire, nous sommes en face de quoi? De la théâtralisation. Balongwa n'a commandement à M. Félix qui lui donne des injonctions de maintenir illégalement, irrégulièrement M. Kabunda jusqu'à la procédure de Makala. C'est que nous ne pouvons jamais tolérer. Et l'ensemble des Congolais en général, personne ne peut tolérer cela. M. Vidi en liberté, M. Kamere en liberté, les membres des familles en liberté, en plein détournement. M. Kabunda qui a sauvé la République, en dénonçant. Monsieur Jean-Marc Kabunda azali prisonnier privé à Monsieur Chilombo. Nani? La nanga malamu. Monsieur Jean-Marc Kabunda azali prisonnier privé à Monsieur Chilombo. Au juste, parce que jusque là, le locomotif oyo bakangela yeto ye bakangote. Parce que c'est un parlementaire binomoko boyebi oyo azako bénéficier na ba immunité na ye, mais aza détenu. Tout le monde la justice oyo eza inféodée, justice oyo eza manipulée par les gens de l'IDPS. Ça se voit, c'est l'IDPS qui manipule la justice. Vous avez des preuves. Mais preuve, comment on peut imaginer haute cour à rendre ordonnance où ils ont signé M. Honorable Jean-Marc Kabunda dans la résidence surveillée, mais jusqu'aujourd'hui, ça fait 2 mois.
haute cour à rendre ordonnance mais bazo Ma Mission TV, le miroir du monde. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend R. Bozui, Libakou Yamalamu Yakolanda. Émission Nabino Oyo Pesa Passage. Wapi, Ngaïgeti Samba. Nazali toujours à la base quoi. Nazabongo na micro pour naro Panzabongo Sango partout na Mikili Yamboka. Tika la pesa mote na patron ya chaîne Oyo MMTV Bibi Kapinga. Na confiance et peu fidélité à Pessinanga Getisama. Pourquoi pas na yo Voldi Gituka na sima caméra wapi asalinga Getisama na kota na banda wala mlosa na beta kokoko. Mokola lelo tozali bongo na cour de cassation wapi to lobela pe justice mais to kiti bongo par rapport à l'actualité ya mwana moka Jean-Marc Kabound o tebi ki lelo esengeli na ye asamba. Biso loko toza ba yi presse. Toye to mona biso moko na mwana mboka Jean-Marc Kabound wapi esengeli na ye asamba lelo to moni ba militant na ye bazali awawa. Moni justice ya mboka oyoyo ngana poser ne batu ba question justice est-ce que Salema na lolenge o esengeli justice do Salema nenge biso to bundaka na tangu wakala soki justice do Salema malamu to koye bango ngai na bino kaka bo comprendre toza pende sika batu bazebele yango bazoleka to moni na sima na biso ba policier pe baye pour la kopanza ba militaire ya alliance pour le changement. Les militaires, par exemple, moi, Licolo, tellement trop pris. Mais le problème était volé, tout cas, qu'est-ce qui se passe là-bas? Merci. Alliance pour les changements. Unis comme un seul homme pour nous accompagner le président Nabiso. Parce que Azali est incarcéré injustement. Parce que les autres, comme on a justice Nabiso comme instrumentalisé. Makambo, président Jean-Marc Kolobaki. Ba preuve n'ont pas choisi. Mais les autres comme ma vie, justice Morozali, il y a double vitesse. Bon, Bazali ko sala mabe, Bazali ko ibambong, Bazali ko détourner, Bazali ko inquiéter, Bazali ko zalibanda. Mais mutu o Bazali ko dénoncer. Pour la mboka biso qui ne liboso, Bazali ko kangaye. Chef, bon. Yango trobi non à une justice instrumentalisée. La justice élève toute une nation. Assez, viva! Viva! Jean-Marc Kabound, viva! Viva! Jean-Marc Kabound, viva! 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 2023, Jean-Marc Kabound, président de la République. Yango, tozali kosangania comme un seul homme. On a fait exiger, Zali, libération à l'immédiat, et c'est là, sans condition. Kabound est en prison. Mais esprit na ye ezali ko se retrouver na yo nangai o to ba militaire na ye na kati na parti biso ezali alliance pour le changement yango yo tozali ko amener changement partout la bendition moko na biso changement sengele kota parce que justice sengele na une justice indépendante et sengele dans la inférieure dans la mise même mise là dessus yango trobi non bon libérer président Jean-Marc Kabound à la prisonnier politique qui a moutouté. Donc voilà. Il y a un autre Tozali Kosengo Zali, libération est à la sans condition et c'est là à l'immédiat. Tokoti katapa tokolemba koloba vérité. Toye awa pour la défendre l'intérêt national. Les alliés pour le peuple congolais, pour le Moutounio, nyonso. Batu ebele bazala bazoyi bambonga l'État. Babeti bango kara. Mais batu oyo aye qui passe le biso mitema. Azala souci au peuple congolais. Na ba passe na ba difficulté du todo sala. Aye ko la vérité bango ba moni mabe. Baba moni bango nini? Mabe. Na yango na biso pe tokotika te tokolemba te tina mutu asuka tokotelemela justice oyo lokuta justice oyo moyibi justice oyo magui tina suka jusqu'à ce que tokozwa président biso Jean-Marc Kabound tokozonga na ndako eza boye te eza boye te
Président Jean-Marc Kabunda dans la prison, mais président Jean-Marc Kabunda dans Libanda. Yango moni lobby na souni na souci na soni na bojoba na bango basaka na bandakala. Baye ko takia biso na siège za boete. Baye ko panda siège biso za boete. Mais soki to landi siège na bango eza nyongo za bongo te. Oya biso to soma na mbongo eza boete. Esali ba bote ma pa. Esali ba bote ma pa. Anjoy. 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 Oko soba ngoti na suka. Sakola. Voici, nous sommes en train de condamner les actes de barbarie, de vandalisme qui seignèrent au sein de notre très cher parti politique AC. Nous avons vu les militants de l'IDPS appelés communément de, comment on les appelle, force du progrès. Ils ont fait irruption dans notre sein de notre siège. Ils ont tout saboté. Les actes hier que nous avons condamnés, nous allons comment on a répéter dans les régime à Chilombo. Bomba bomba! Bomba bomba! On Kabila. Mais on dit comment la Kabila a Kendate. Azali 4 institutions à Bisson dans le régime actuel. Bomba bomba! Loba! Loba! Jean-Marc Kabunda, viva! Viva! Jean-Marc Kabunda, viva! Viva! Jean-Marc Kabunda, viva! 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 2023, Jean-Marc Kabunda, président de la République. Donc voilà, nous voulons une bonne justice. Parce que la justice, elle est une nation. Mais si c'est un Moka, elle est indépendante. Mais tu as vu comment la justice est Moka, et comme il y a ordre, même cour de cassation, et sinon qui est allé, ordonnance, il y a assignation, il y a résidence surveillée, il y a notre très cher président, son excellence, Jean-Marc Kabunda Kaboun. Mais tu l'as donné comment la caca, elle a dit qu'on coupe. Viva! Viva! Viva!
kabunde yakae Mabete nozawape yakae Mabete nozawape yakae Chilombo akangi kabunde yakae Chilombo akangi kabunde yakae Mabete nozawape yakae Mabete nozawape yakae Chilombo akangi kabunde yakae Chilombo akangi kabunde yakae Mabete nozawape yakae Mabete nozawape yakae Chilombo akangi kabunde yakae Chilombo akangi kabunde yakae Mabete nozawape yakae Mabete nozawape yakae Chilombo akangi kabunde yakae Chilombo akangi kabunde yakae Mabete nozawape yakae Mabete nozawape yakae Chilombo akangi kabunde yakae Chilombo akangi kabunde yakae Mabete nozawape yakae Mabete nozawape yakae Chilombo akangi kabunde yakae Chilombo akangi kabunde donc ndenge bomoni déjà volingi tuka wapi azosala mosala justice oyo ngai nayo tozobundela justice oyo tobundela na ntango ya kobana Mobutu kino na ntango ya mwana mboka Tshilombo ngai question na opose c'est justice ezosalema lolenge ezali naza na bacommunicateur ya AC Alliance pour le changement tokomeka mpe kosola na bango toyeba est-ce que justice to un état de droit tokosolaka na bango mpe napesa bacommentaire imité parce que eza vous comprenez. Bonjour. Bonjour, de journaliste. Comment on a Comment on a Simon Lifeta Moko et Bilingue à Alliance pour le changement, parti cher honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, héros vivant. Ndeko Simon Zoé Baké, tu as un état de droit. Tu as un état de droit, mon côté, mais tu as plutôt un état de droit. Ce qu'on a dit état de droit, c'est un état où il faut pointer Batumisapi. Il faut pointer les innocents, il faut tika bongo miyibi, il faut yiba mbongo ya mboka, bazali bana peko doate, ba bazabongo innocent. Soko ba bongo batu ba otala yo. Batiki banani o ba yibi mbongo bazali bana ba o bazaba innocent bazana na prison za banani. Papa pona ko sungo na rappel ya muke na mon collègue le 18 président Nangai Jean-Marc Kabound a dénoncé qu'il y a résidence à Kingaboa que les millions quittent le pays dans le budget privé pour des paradis fiscaux et vous avez arrêté lui innocemment. Aujourd'hui il y a une preuve qui est là, Vidi et Chimanga en pleine corruption. Tout le monde a vu. Mais c'est l'affaire de la justice, non? Ce n'est pas l'affaire de la justice. D'ailleurs, la justice célèbre et populaire. Nous sommes dans le contrat social. Qu'est-ce que dit ce contrat social? C'est-à-dire l'ensemble des citoyens va mettre règles en place que tout le monde est censé respecter. Quand Kabound avait dénoncé et la justice a vu aussi que M. Vidi et Chimanga a volé en pleine corruption le trésor public, il fallait qu'il va saisir, il va tenir en prison et va libérer Kabound qui a dénoncé, qui a sauvé la République. Ok, que pensez-vous de la procès Jean-Marc Kabound? Notre présence à un siège, nous sommes venus te rappeler le juge. Leur serment d'Hippocrate qu'ils ont prêté de respecter les droits et les règles. C'est-à-dire appliquer les règles de droit telles qu'il faut. Mais ce Kabound n'a rien fait. Il a dénoncé pour sauver la nation et sauver la République. Et il y a des preuves palpables par-ci par-là. Balongwa n'a commandement à M. Félix qui les donne des injonctions de maintenir illégalement, irrégulièrement M. Kabound jusqu'à présent la procédure de Makala. C'est que nous ne pouvons jamais tolérer. Et l'ensemble des Congolais en général, personne ne peut tolérer cela. M. Vidi en liberté, M. Kamere en liberté, les membres des familles en liberté, en plein détournement. Mais c'est Kabound qui a sauvé la République, en dénonçant les caisses qui étaient en train de saigner jour et nuit. Et vous les enfermez en prison. C'est inconcevable. Nous sommes à la justice, on va vérifier si c'est vrai, non? C'est par là que nous sommes venus rappeler le juge de respecter le principe de droit. Apparemment, si je vous comprends bien, Jean-Marc Kabound azali prisonnier politique qui azali mutaté na kati. Monsieur Jean-Marc Kabound azali prisonnier privé à Monsieur Tshilombo. Nani? La nanga malamu. Monsieur Jean-Marc Kabound azali prisonnier privé à Monsieur Tshilombo. Les juges là, bazali na maquillage kati na bango, c'est Tshilombo dedans. Les juges que vous voyez à la cour de cassation, c'est l'incarnation de M. Tshilombo.
Nous sommes venus leur rappeler, si seulement ils ont passé à l'université à faire le droit, ils doivent respecter, libérer M. Kabunda Jean-Marc. Innocent qui croupit à la présence de Makala. La question apparemment, état de droit aux zones de Mangote. Deux ans état de droit, mais état de droit. État de droit, ils étaient mais état de droit. On a doigté M. Kabunda innocent. Là, selon vous? Pas selon moi, selon la population congolaise. Ok. Tous les communicateurs, il y a assez. Ngai kombo na ngai monsieur Josh Poitingoma, naza cadre na Alliance pour le changement parti à honorable Jean-Marc Kabund à Kabund. Présence na biso awa bomoni toza liboso ya cour de cassation. Toye juste pour accompagner mokonzi na biso honorable Jean-Marc Kabund à Kabund. Oyo jusque là aza détenu illégalement à violation ya ba droit na ba procédure nyonso na prison centrale ya Makala et biso nyonso toyebi ça fait au moins 2 mois et demi que cour de cassation siégeant à chambre de conseil baranda ordonnance la signa à résidence surveillée oyo jusqu'à aujourd'hui le procureur général baza ko arrivé te à exécuter ordonnance wana ya résidence surveillée. Aujourd'hui, comme eza audience, bomoni biso awa liboso ya cour de cassation, toye ko accompagner toye ba au juste parce que jusque là le locomotif oyo bakangela ye toye bakangote parce que c'est un parlementaire binomoko boyebi oyo aza ko bénéficier na ba immunité na ye mais aza détenu tozoyeba te état de droit oyo monsieur Tshisekedi ayeli biso bon tozo ko comprendre ngote eza na philosophie ka ya IDPS. Eza na philosophie ya nini? Ya IDPS kaka. Donc parler de l'état de droit, bon, en tout cas, état de droit, tu évites ça quand on a compréhension à IDPS. Et ça, la compréhension à IDPS. Parce qu'on ne peut pas comprendre un état de droit veut dire le respect. Il y a des textes, le respect, il y a des normes, le respect, il y a des principes. Mais état de droit, il y a IDPS, il y a Libiso, il y a état de droit, il y a Chile, Gelou, état de droit, il y a état de droit, il y a IDPS, il y a faire la justice. Lorsque vous avez parce qu'il y a la justice, IDPS, c'est aussi un non, mais justice, ils ont fonctionné librement. Tout la justice, ils ont inféodé, justice, ils ont manipulé par les gens de l'IDPS. Ça se voit, c'est l'IDPS qui manipule la justice. Vous avez des preuves. Mais preuve, comment on peut imaginer autre coup à rendre ordonnance a signé monsieur honorable Jean-Marc Kabund à Kabund la résidence surveillée mais jusqu'aujourd'hui ça fait 2 mois autre coup à rendre ordonnance mais bazo koka ko exécuter ngote bon na éviter justice nini otozoloba. Ok, merci de recevoir la moulaï et une émission sur la pénale déco. Nous avons toujours une photo du président Jean-Marc Kabund. Pour nous aussi la justice congolaise nini tel que nous avons la mboka. Toujours c'est la liberté sans condition ya président Abisso. Mais il faut ça maintenant. Mais oui, ensemble mais dans la salité. Tout le monde m'a salité comment bazo kangabo quand un député national. Ba violer la monsieur Chilombo. Chilombo Salini, il est président de la République. Parler de la justice, il y a des gens au Baos comme la justice à Moko. À l'objet qui non article justice dans ma boko ya banani ya juge mais comment ba juge bazo kata makambu ya bazo lobaté tisiko président na makala tisiko bazo libérer et pour la nini yo c'est la liberté sans condition. Liberté sans condition ya président na biso. OK, merci. Merci. Mbote. Vous avez biso par rapport à procès à Mboka Jean-Marc Kabund. Lelo tozali awa na cour ya cassation ndenge tolandaki na bitando mike tope na bapalanganisi sango bino bozali audience ya honorable Jean-Marc Kabund à Kabund ezalaki prévu lelo le 17 octobre yango talati na biso toye koya kosunga ye kotalisa ye o ezali attachement na biso pe soutien na biso pa na ye. Apparemment dossier ils ont annulé pour la date ya lelo. Tokomaki awa banda ngonga ya 9h juste ndenge ezalaki prévu que audience il fallait banda tofandaki mais kaka na 12h25 tango bureau ya cour à cassation est installé pour na ko statuer likolo pour na document dossier na ye
baye kobimisa bamilitant nyonso bazalaki na kati basengi kaka baavocat ya parti nde batikala eloko oyo biso tozali koboya mpe kotelemela yango pamba te na kati ya dossier elobamaki ete audience ezali publique elongi bato nyonso bamilitant bacadre ya parti to assiste ozali mokonzi na biso aza mokonzi na biso toyebi eke asali mbeba moko te alobaki kaka ezali bosolo na sortie na ye médiatique il y a le 18 juillet dernier alobaki bosolo parce que ezali élu ya peuple aboyaki kozala complice ya malheur ya population alobaki non na oyo ezalaki makambo ya kobebisa misolo na oyo ezali makambo ya pamba boyebi yango ki azali honorable député ya liboso oyo ayaki kodénoncer ozali train de vie excessif ya badéputé asengaki bakitisa talo to mpe ndenge bazofuta bao bazokamba ekolo baboyaki yango wana bango bamemi ye na kati ya justice pendant que cour ya cassation esi epesaki nzela batia ye na résidence surveillée jusque là aza na makala eloko biso tozali koboya mpe kotelemela yango parce que mibeko ya cour ya cassation to mpe règlement intérieur ya assemblée nationale epekisi kotia député oyo azali nanu na kati ya session na kati ya boloko ya makala ebongi batia ye na résidence surveillée yango biso tozobeta sete bazongisa ye na résidence surveillée soki babandi ete ye azali na kati ya kobuka mibeko me toyebi eke abuki mobeko moko te alobaki kaka oyo ezali bosolo tozosenga na justice azonga na nzela justice azonga na nzela ndenge mikanda eza koloba ete député national akoki kofanda na kati ya boloko ya makala te batia ye na kati ya résidence surveillée lelo eloko tozali kosenga kaka yango wana eloko ya mibale tosengi ete audience na ye ezala médiatisé yango eloko tozali kosenga na kati na cour ya cassation to mpe na bakeli ya mibeko yango tozali koexige ozali libération na ye sans condition et cela doit se faire immédiatement. Voilà. trouve avec 12 infractions à la charge de l'honorable Jean-Marc Aboun. Voilà cette exception qu'ils ont soulevée et la Cour s'est concertée à renvoyer les dossiers au 2 novembre. Donc tout s'est passé dans le calme et nous espérons que la justice va dire le droit et les bons droits. nakoki koidentifie makambo ezokende te ya avocat na biso baprésente badisposition oyo parquet a violé batali likambo ya constitution article 107 bazwi règlement intérieur 101 na 102 balobi basengi na cour de cassation comme parquet azokoka kocomprendre disposition wana te barenvoye yango na cour constitutionnelle ndenge salamaki na kaya matata tampol bakoka koexpliquer article 107 na règlement intérieur oyo ezalaki vali na cour constitutionnelle. Donc problème eza wana yango wana baconseil na biso se défendre très bien. Alors tozela réellement que bapesa biso et que justice à mboka na biso et dire le droit. C'est ça le problème qui a été fait. Donc on n'a pas traîné na kati, merci beaucoup. Du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et l'article 73 de la loi organique qui fixe la procédure devant la Cour
de cassation, il est clairement dit qu'un député ne peut pas être poursuivi en pleine session et que l'Assemblée nationale à tout moment peut mettre un terme à ces poursuites-là. Vous comprenez? Et que donc le contexte dans lequel nous nous situons aujourd'hui de la session de septembre, il n'est pas question que l'honorable Jean-Marc Kabound fasse la prison. S'il continue encore à rester à Mbakala, c'est pas la volonté tout simplement de la justice. Vous avez suivi le président de la République, le numéro 1, lui-même dire, nous sommes en face de quoi? De la théâtralisation. Et Kabound lui a dit dans son point de presse du 18 juillet que c'est l'instrumentalisation de la justice. Donc entre la théâtralisation et l'instrumentalisation de la justice, il n'y a qu'un pont. On est en face de 5 infractions consignées dans le réquisitoire du ministère public qui a saisi, qui a été déposé au niveau de l'Assemblée nationale. Et partant de ce réquisitoire-là, l'Assemblée nationale a autorisé les poursuites sur base de 5 infractions. Mais le ministère public en invente 12. Vous comprenez? Merci. Ma Mission TV, le miroir du monde.